Équateur Mambenga en général, pays Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongi selibino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokutango place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda futuka na kwenda vutuka, Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako, à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Mardi, merci pour vos belles votes à la télévision. La bino pour la colonne info lingala. Journal il y a peuple pour la peuple tout fond la journée pour la ressemblance que ministre de la justice na droits humains pays hydrocarbures na énergie ya province ya Haute-Ouélé Martin Alejandro il a annoncé que week-end leki na ici rokuna construction ya prison Nadine Sonazaki kuna na compte info lingala. Patron ya justice ya droits humains pays hydrocarbures na énergie ya province ya Haute-Ouélé mwana mboka Martin Aladro commandé à Sikivaki question mon côté concernant gestion il y a 4 portefeuilles oyo depuis banomaye oyo esali déjà une année ezabongo ministère provincial ya justice ya droits humains ya hydrocarbures pe ya énergie et pas yoapi ministre Azako se féliciter na collaboration kitoko entre gouvernement ya Christophe Bassiane Nanga bakisela l'homme fort na activiste ya droit de l'homme va annoncer ba grande décision oyo éco-urbanisé, moi moqué ba vie en prison. A été battu à la cause coloniale, notamment prison de Ouattara, de la ville de qui n'est même pas actuellement une prison, c'est un dépôt qu'on est en train de diviser, mais heureusement, le gouvernement provincial est rapide d'être pour la mise en place des prisons, des maisons de détention en standard international. Ba secteur ya hydrocarbures ezako constitué ya ngomoko priorité pour na ba autorité na oyo ezako concerné transport ya carburant na mise en œuvre ya barème tarifaire na gestion ya ba station service oyo etali ba faible investissement ya énergie publique na secteur ya énergie. Ministre Atali Sindenge baza na ba projet ebele baza kosala ba étude pour na kotonga barrage hydroélectrique na centrale solaire na Dumbe na nzinga ya Isiro nyonso wana pour na servir population bosimba ke ministre provincial ya justice aza cadre na IDPS parti présidentiel aza peu notable na territoire ya Faradje. Tout la bongo la province Haute-Ouélé pour que la police nationale congolaise la province Haute-Ouélé va présenter qui mardi 10 janvier gouverneur Christophe Bassiane Nanga 17 criminels oyo bazako zangisa population ya bana ici Rokimia Nadine Sona précision. Bisi ya Transco oyo boza komona boye ememi nango ba passager te o kasi ememi nde benemi ya population eza bongo ba criminel oyo baza au total 17 oyo ba soupçonné bango na Buzoba kuna na Isiro Kawata na province ya Haute-Ouélé na libanda ya bâtiment ya gouvernorat ban nyoso ya Isiro batondaki bazoganga balobi non na insécurité oyo ezozangisa bango kimia na province mbala moko numéro 1 ya province na bango Christophe Bassiane Nanga bakisela l'homme fort abima na bureau na ye epesi bana nyonso Isiro esengo babandi kobetela ye maboko oyo baza très reconnaissant na musala kitoko oyo service ya sécurité na ye bazali kosala pona bango na mbala moko numéro
numéro 1 ya police nationale congolaise ya Iziro, colonel Eric Pereza atanga ki bakombo ya ba criminel oyo na ba précision nyonso. Donc tozali na catégorie mibale. Ezali na ba oyo bazali kosala makambo ya moyibi pe koboma na kati ya Ingomba Isiro, pe na ba oyo bauti na Wacha tozali pe na ba officier mibale. Nyonso ezali na bokasi ya mokonzi o atiaki moyen na disposition ya police. Kozwa na ye maloba l'homme fort Christophe Basiani nanga alekaki na sima ya mokongo te apalolaki ba criminel oyo na ndenge ya mukete. Tozali prêt avec le concours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, sengi na ba jeune, na population nyonso, oya yebi wapi babomba ki bunduki, aloba yango tokende ko récupérer yango. Mutu nyonso oya kopesa biso information, ya ba criminel nyonso, toyeba ko sala quelque chose de façon que attaque mokote la biso. Kozongisa bango na bisi nzela population awololaki bango na ndenge ya kosakana te. Tobeta bongo masolo ya honorable Néron Mbungu wazali président interfédéral ya parti Autre Vision du Congo AVC na mukuse ye a celle qui réunion à prise de contact kuna na quartier Mutoto na commune ya Matete na flat Néron Mbungu. Reportage. Prise à contact entre nouveau président interfédéral et parti Autre Vision du Congo pour la ville ya Kinshasa, honorable Néron Mbungu naba au cadre pe ba cadre ya AVC Kinshasa. Occasion pour l'interfédéral, il y a parti cher, il y a son excellence Didier Bidimbu a invité les sous pour Nambala Oyo, ba membre ya formation politique Oyo, ba s'enrôler massivement pour se préparer pour na élire président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na magistrature suprême ya République démocratique du Congo na ba élection o ekosalema na 2023 pe lisusu bazwa ba voix ebele to pe ba siège ebele tant à niveau de la députation nationale pe na niveau provincial. Pona kokoma wana Néron Mbungu asengi na ba responsable ya juridiction oyo ba s'organiser na ba niveau ya ba base asengi na bango sensibilisation pe mobilisation ezala bongo makasi. Président ya interfédéral ya AVC Kinshasa alobi ke parcellement côté ekoki kozanga moto ya AVC na réunion oyo ba membre nyos oyo ya parti ya union sacrée bazalaki wana ba saluer makasi initiative ya honorable Néron Mbungu na ndenge abengisi bango na réunion ya prise de contact. Tozalaki na réunion na président interfédéral na biso camarade Néron Mbungu pona ko benga ba membre pe ba cadre na biso na conscience na prise de conscience poete tozali na bitumba tozali na élection o ezali kozela biso na 2023 mingi en tout cas ya kosangana lisusu na mukolo lelo pona activité munene oyo interfédéral abengisi biso nyonso bayeba kokende kosenrôler po toyeba kopesa mokonzi ya mboka vote et puis topesa poste na ye wana 2023. Merci beaucoup. Na sepeli makasi na façon interfédérale à réunir biso lelo vraiment azalaki très bref, azalaki vraiment très expéditif. Alingi tozala na bomoko bosimba ke na réunion oyo participation ezalaki mongo ya ba coordonnateur président fédéraux ba sectionnaire cellule ya ligue de femmes pe ya ba jeune ya AVC Kinshasa pe lisusu ba personnalité pe ba leader d'opinion ya parti oyo na même occasion honorable Néron Mbungu a promettre na bango mikolo ezali koya ba coordination AVC Kinshasa ba kosala ba réunion ebele to pe ba stratégie na ba responsable oyo po ba accompagner autorité morale ya AVC Didier Bidimbu pe ba soutenir inconditionnellement vision ya président Félix Antoine Tshisekedi. Nangamo Mususu maître Roli Chibangu coordonnateur et association ya bien-être social à Kenda qui s'enrôler week-end le kinadina sona zaki simasimanaï. Association pour
le bien-être social, abes na mokuse na bokambemi na ye moko mwana mboka Hervé Moj balobi pas d'état mort na district ya Lukunga rafale toujours de week-end eleki ezalaki tour ya coordonnateur na bango maître Roli Chibangu ya kokende corrompre devoir civique na ye epai wapi akendaki kosonrole kuna na Saint-Christophe na cité des anciens combattants na commune ya Ngaliema. Maître Roli Chibangu bakiselaka le bulldozer lokola azalaka moto ya bato nde azalaki accompagné na etuluku ya bato kaka ndenge bozali komona baningisaki Lukunga na ndenge ya mukete na mabina na baloyembo oyo ba accompagnaki ye ti na kati ya centre ya enseigne kuna Maître Roli asalaki ba formalité na ye kitoko yango nde epesaki nzela na ba agent ya seni ya kozwa ye photo pe kopesa ye carte de lecteur oyo elakisi ke akomi électeur pe éligible pour 2023. Et citoyen nazwa carte de lecteur et puis na sensibiliser bandeko na ngai nyonso tozwa carte de lecteur pour que epesa biso droit na vote na maponomio eza koya na maponomio eza koya et permettre biso tout ça la renouvellement ya classe politique to pesa chance na ba jeune ba diriger mboka pour que mboka la biso ekende liboso. Maître Roli Chibangu le bulldozer a profita kipe na occasion oyo pona kosolola na babasi na ye ya Sangamamba pe bisika na bisika kuna asensibiliza kibango na likambo semoko na oyo etali bongo enrôlement pe ayoka ki ba doléance na bango par rapport ya makambo ya ndenge na ndenge oyo bazali kokutana nango bokanisi esili non akenda kipe kosolola na ba jeune ya Mbinza village na liloba semoko bakende ko s'enrôler po epesa bango nzela ba voter kitoko na 2023. Abes biso ako tozali prêt pour na élection. Donc il faut to sensibiliser ba membre na biso pour que bakende ozwa ba carte d'électeur. Ya mibale ezalaki koyoka ba problème nini population bazana ngo koto oyo biso tondimi ko apporter ba solution. Ba chef coutumier ya territoire ya Kwamuntu na province ya Mai-Ndombe baza kosenga na gouvernement à maintenir présence ya ba FARDC kuna pe ya la police pour na ko permettre la population na bango pe ba chef coutumier ba s'enrôler malamu héritier mapine ma petit no ba détail. Depuis insécurité et komaki na territoire ya Kwamuntu na ba chef coutumier ebele ba se retiraki na ville ya Kinshasa kasi lelo ba monike déploiement ya ba FARDC elongo na ba policier bazali kolinga kolongola bango nzokande kala mingi te enrôlement et outi kobanda ba chef coutumier ya province ya Mai-Ndombe mingi penza na territoire ya Kwamuntu bazali kosenga ke l'état atika ba FARDC elongo na ba policier ba umela kuna ti après l'élection pambate soki balongoli bango insécurité ekokoma kuna eko permettre bango te elongo na population baye bana ko s'enrôler. Yango tosengi ba FARDC o balingaki babima te bazonga na ba poste na bango elongo na la police parce que un certain moment police tango ba mombondo yaki ba komaki en débandade bien sûr elle a abandonné alors pourtant ils sont là pour la sécurité de bien des personnes. Il faut garder l'intégrité territoriale de la FARDC. Du moment où et qu'à un certain moment, on sentit que comme sous ces des guerres putées, Bazala et Longona, FARDC, Bafana, Basala, Moussalati, qui n'ont pas électeur, il y a titre au Tala, na Yumbi. Les FARDC, comment tu es juste plus sur la salle avec les non, quelque part, c'est comme si ils ont parce que sans justice, paix et égalité à Malonga, sans justice et réconciliation et qui ça la maté. Il y a un objectif, il y a solo tobaki non, tochi à plainte. Et mutu oyo azali ya solo asali kambu aoki ma justice olinga osala yangote. Mais ba chef coutumier ba lakisi ke bango baza ba innocent na kati ya mabele wana. Ezali nde bandeko mosusu bayaki kolona bilanga. Bayaki kosala
élevage nde bango bakomi kokimisa bango na kati ya mboka na bango parce que baza ko convoiter mabele wana yango to kosenga na bakonza mboka babanda na kotia sécurité na ba commune oyo ya Maluku na côté ya Bakata pe na kati ya Kwamutu territoire ya Kwamutu soki kimia ekoti bato basali mabe ba répondre na justice bato nyonso bakozonga ba s'enrôler pe ba voter. Na cadre ya 30 ans ya société ya aviation CAO azali composé na 9% ya ba congolais info lingala lelo emeko présenter bino ba cadre pe ba directeur oyo baza ko constituer compagnie africaine d'aviation CAA na mopuse bolanda. CAA spécialiste à Congo profond. Créé depuis 1990, le lot a totalisé 30 ans de service à RDC, pays à peuple congolais. 95% ya bagents ya CAA, bazali bongo ba congolais ya Poso, ba congolais ya Makila, pe ba congolais ya Nzoto, c'est-à-dire ba congolais à 100%. 99% ya ba directeur pe ya ba cadre ya société oyo, bazali bongo ba congolais. Nayango CAA azali véritable locomotive na secteur ya aviation ya RDC pour apesi valeur pe chance na ba congolais oyo bazali bongo mingi na bango formé na CAA et sengel boye ba ke majorité ya ba directeur oyo to 99% na ba directeur oyo ba bandi carrière na bango na CAA lokola ba agent simple pe lelo bazali bongo ba directeur pe ba cadre oyo bazali ko sala fierté ya société oyo na occasion ya 30 ans ya existence ya CAA to kotali sabino quelques directeurs pe ba agents oyo bazali na CAA depuis création nango to ba koti na CAA quelques années après création nango et seigneur boye ba que CAA ezali bongo spécialiste ya Congo profond bolanda bango boyoka bango pour comprendre que CAA ezali bongo société ya mboka dirigée na bana mboka na CAA nasali mibu tuku misato 30 ans na kati ya groupe oyo ebandaki ebanisaki CAA mosala na biso ezali kosalisa te ma immense esengeli pote bato bakozwa pepo toyeba bango libela na ebandeli ntango bazosomba batike na bango tozwa bango mpe awa na aéroport tolingi kokotisa bango na avion toba kosala système nyonso ya kolandela ma immense ezoleka kati ya compagnie koteka batike kotia bato na pepo mpe kokotisa na comptabilité ya compagnie. C'est bandaki na pepo ezalaki liboso pepo bazalaki nango bakonzi ya société pour na kokene intérieur le groupe GAP groupe agropastoral mais sima ba monité sengeli ba komisa yango société d'aviation longue GAP aviation to bandaki lokola GAP aviation mais ne sima ba ko pesa kombo ya compagnie africaine d'aviation yango na bandi na 1992 ti lelo mibutuku misato. Agence de voyage Eric Travel, les Akosunga Congolais na Maxolo et Tali Voyage. Mikolo bazana offre ya $1000 aux visa Schengen. Reportage. Yango oyo mwana kin ozana posa kokende partout na ba pays nyonso ya Schengen na yebisa bino l'homme ambassadeur ya développement mwana mboka Eric Mwamba aza kosunga yo na ba démarche na yo awa prix ekiti ADG Eric Mwamba elongo na agence Eric balobi na $1000 ya pamba aux visa Schengen. Oya epi sa confiance ya sûr. Agence Eric Travel droit ngara binde na pesa. Tunanga nini mwana mboka Eric Mwamba alobi bonne année na Noël na yo yango oyo. Baki bien famille d'accueil eza mobimba na Belgique, eza mobimba na France, eza mobimba na Italie, na Schengen mobimba. Avec $1000 au PC biso confiance yo kotambo lokola rabi noto ekomi une réalité. Bombo sanate yo ozapela pensé kokende na Turquie, Dubaï, Afrique du Sud, Chypre, ozana posa ya visa Schengen, États-Unis, kokende na yo musika te agence Eric ezawana.
erataka te. Sur prise en charge na yo pe eza rassuré. Agence Eric Travel ezwami bango na 11e rue Limete mosika te na INPP. Yo oza na Tiangu Boulevard Lumumba côté ya Masina soki olingi okota na entrée Kimbuta. Bana ya Funa na diagonale ya commissariat la police côté ya Rekingabwa. Ebongo yo na Lukunga kende kaka na Kitambo magasin pene ya Facebook. Agence Eric Travel ezome mabino likolo bokomela pema. Professeur Dan Kuba Bolanda leur tourne yango. Professeur Dan Kuba Takana aza koyebisa na bana nyonso ya Funa bakende kosenrole massivement pour na tango ya maponami ba voter ba député ya solo oyo bakozala ba véritable molobeli ya district ya Funa pour na ba élection ya 2023. Professeur Dan Kuba Takana alobi lisusu ke kobika ya peuple congolais eza na maboko na ye na nzela ya entrepreneuriat. Natina wana Professeur Dan Kuba Takana azali organiser conférence monene pour na kolakisa ba jeune auto prise en charge na nzela ya entrepreneuriat. Professeur Dan Kuba Takana azali ko salisa concours ya financement ya projet et entreprise ya ba jeune ko banda de 18 ans ti na 60 ans. Moto oyo a remporté concours Dr Dan Kuba Takana a kozwa bongo tope a ko gagné bongo $500 américains. Concours ekosalema bongo mokola samedi 28 janvier 2023 à partir ya ngonga ya 10h kuna kaka na université canadienne au Congo. Première rue boulevard Lumumba. Bosimba ke concours entreprise Dr Dan Kuba ezali ko concerné kaka bana ya district ya Funa, c'est-à-dire ba commune lokola Kalamu, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selembau, Makala pe Bandalungwa. Bongo ya ebele pona koyeba ba critères ya concours. Professeur Dan Kuba Takana. Projet entreprise Dan Kuba Takana eza pona biso nyonso. Entrée eza bongo gratuite. Société Détectique Congo batie na marché te vers Congo Malakik produit ya kitoko oyo eza kosilisa bokono ya malaria. Stéphane Skandi reportage. Tu sais les mecs comme moi. Ba innovation pe ba création na mboka Congo esilite ya lelo ya sika Société Diététique Congo ememeli bino te vers Congo Malakik te ya mokwake oyo etika malaria na defodi okotuna ngai te vers Congo Malakik eza nini yoka ezali te oyo tobengaka ti emelamaka lokola te nyonso kasi entre te vers Congo Malakik na bate misusu etikali différence yena po te vers Congo Malakik eza na zamba ya baavantage pe ba bien fait ndenge na ndenge oyo na bate misusu bokokuta yango te. Simba te vers Congo Malakik ezali complément alimentaire donc véritable source concentrée na ndenge kosakana te ba nutriments. Te vers Congo Malakik eza kosilisa malaria eza kobeta yango dada ata balobi o malaria na yo ekomi ti na 5+ ekoti ti na misisa te vers Congo Malakik esilisaka yango jeté une fois avec action ngingantung soki omeli yango kaka kanangi malaria wele mvimba veut dire ke mobimba kasi yoka na qualité nango ya complément alimentaire te vers Congo Malakik eza ata na effet secondaire moko te okoki komélanger yango na miliki ezala chocolat ekosala eloko te pe kosilisa bokasi nango soko moke te kopanda na mwana ya 6 mois veut dire nourrisson akoki komela yango ti na mwasi oyo pe aza na zemi akoki na ye komela yango po eza na effet secondaire moko te selon ba recherche ya ba expert ya SDK ezali préventif pe curatif otuningo kozwa te vers Congo Malakik wapi yoka kende na bisika ba radio nyonso ya wenze ezali lokola na Zigida na Gambela Selembao Delvo Upen Matete Pascal Masina Petro Congo marché à Liberté Lemba marché Hindu pe na marché à Bekatef to pe okei na Société Diététique Congo o ezomi na avenue Victoire numéro A41
quartier Matonge, référence La Grâce, Baby Play, na commune ya Kalamu. Yoka, soki ozala pousse ya kosomba, kasi moyen ya kosala déplacement ezate, komitungisa na yo kutu te, po basalaka pe livraison à domicile. To obengi bango na numéro oyo 089 86 60 125. Ah, te vers Congo Malakik. Osilisi histoire ya malaria et celui qui s'embêti Kamata. Je me comporte comme un loser. Donc je vais finir par me sauver. Yeah. Lelo, la rubrique na biso ya santé toponi tolobela bino ba bienfait ya pastèque. Nadine Asona asali bino élément oyo. Na délicieux gounango sucré, chair rouge croquante, peu jutesse, yango ezalini ni pastock fruit à excellence pour na rafraîchissement pendant période ya grande chaleur. Pastèque et outa na petit melon soudanais na plus de 40 ans et pas yuapi ba denoma yango melon d'eau pour ina ba reconnaître kango facilement na ba rayure verte, pulpe rouge na yango. Pastèque ezali faible na calories, ezali fruit moko super riche na nutriments, notamment na antioxydants, pe na vitamine A, P, C. Kasi ebele ya bato bakipaka yango te, po na guna yango. Bosengeli koyeba ke pastèque e posedaka na ba puissante vertu ya santé. Ezali malamu po na motema, po na poso, po na digestion, pe po na ko perdre poids. Na oyo etali ba bienfait ya pastèque, bosengeli koyeba ke yango estimulaka circulation sanguine et aphrodisiaka naturellement libido et amélioraka vie, ezalaka diurétique naturel et régularisaka humeur et empêchaka ba coup de chaleur et favorisaka perte ya poids et soulageaka ba douleur musculaire, eza riche na antioxydants, eza malamu po na santé ya ba rein, même po ya pastèque ezali plein na ba vertu. Bandeko bosengeli koyeba ke komela jus ya pastèque ezali malamu po ediminaka to ya sucre. Yango ba docteur mingi ba rekomandaka yango ba diabétique. Bosengeli koyeba ke pastèque e kombataka cancer, pastèque e silisaka estomac, pastèque e sungaka ba maladie ya ndenge na ndenge po na kotanga kaka yango. Pastèque ezali malamu mingi po na ba sportif po epesaka énergie makasi na yango. Ndeko mobali ndeko mwasi tango nyonso na libota esengeli koliaka pastèque po ezali malamu po na bokolongono ya nzoto. Bozalaki ebele po na kolanda info lingala journal ya pepo na pepo sepelaki na ngo bopesa merci na Igor Tingi azaki na sima ya caméra, Fabrice Lundombe na montage, concours rédactionnel ya Nadine Asona pe azalaki chef d'édition, héritier Mapindemi a supervisé ki journal oyo ngala bino topesa no rendez-vous mikolo ezali koya. Au revoir. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda futuka na kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo. CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba Congolais balela. CAA balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays.